bandeko babolingo boya na betela bino lisolo boya babato nyonso ya mokili boya. Je vous dis que bato bazanga soni na mokili bazali na lio public mina okokokanga mutema pe mutema ezoswa kaka. Bozongisi su mama Olive na makambo vraiment ya solo bozongisi mama Olive na makambo lisusu. Donc maman Olive azonga so na makambo na odiki bwa mutema mabe donc bino bolingaka bino bantimangolo bo comprendre makele ezali do bo zongoka bongo muta déranger te muta loba te na pesa na place makele be motema esuki bayaki balobi makambo kilikili bazongisi su koma mama Olive so na makambo do bino bolinga bato bazala na bino so bala na bato mosusu mitema na bino ebebaka nzambe bomba sila bisalu na biso nzamba bomba yo mams na biso nzamba batela yo oyebi naloba yango chaque jour avec mams on ne manque pas quoi dire on a tellement des éléments on a tellement d'arguments que pour manquer d'arguments il faut être malade pour manquer d'arguments il faut de la moto dans la mise au kufa ata aveugle yebi que mams ata o nazo so baba oloba ko sa tembete. Parce que Dieu élève même bato moko yo otikala rondima te baye balobi awa yo comme message batindelinga cha munoko zoloba yo zoloba to bimisela bino ba secret baye ba bimisela ba secret ya ba trophée ba secret ba trophée ba secret na ndeni bo bimisa to ko bimisa ba secret bo yeba ba sekele zena rete ba trophée po bo yeba to moko bo yeba bo lela ba trophée ya manki ona ya ko somba ngai bon na ndimi kasi eza ya biso ya manki ona siko secret ngo ya yo yebi bimisa tokolakisa yo komona kotikala monoko okangama toyebi de ba secret na bino nyonso kala mingi te tobimisa ngai ba secret yango nini yaya bimisa nazozela ba trophée na bino wana boyeba ke mutu azosala po eza résultat ya tongo siko de tokomi toleki da badika donc nazo pe ko chango pour moi on a aussi voté tout à l'heure on a un live na 20h pour montrer comment voter na 20h pour montrer comment voter pour ceux qui vont voter à Kinshasa bobongama na zona moko nazo ya kolakisa bino ndenge ni boko voter avant na continuer lisolo wala boyeba ke pour na carte na prépayé au chembongo na yo déposer après au voter na kolakisa procédure nyonso na 20h et puis na kolakisa bino ndenge ni combien ça prend pour voter ici à Kinshasa et tout ça là. Les ana ba maman ba mega ko pesa nga moi confiance yango funa ya ko pesa la kisa bango na miso ya bato nyonso ndenge ninga na sale li vote il fait la bongo parce que dans ce qui mbongo ya 3 mamans ba biso ba ninga tanga kombo na bango te moko aza na sécurité na ye achaki $100 moko ayaki ache 50 mususu maman moko alingaka mams na biso makasi ya makasi azalaka na Kinshasa awa aza maman mokolo makasi azwi bana na ya ebetengi bango bapesa mbongo bazwi parti na bango mpe batie ya moke atie. Mais j'aime beaucoup cette maman parce que même tant que il y a ba vote comme asengaki atie la nga méga kende ko voter la nga maman pesi nga email nena ke ko voter. Cette maman là c'est une vieille maman, bon pas vieille bon mokolo elle peut avoir plus de 60 ans mais niveau elle est là maman ça la maman on a plaisir mokolo moko maman Marie fidèle njamba mona. Cette maman t'aime à un niveau maman mams cette maman a plus de 60 ans. Malinga kao tellement que même si elle a $10 elle vient pour voter. Moni moi si obalobaka na kati ya etonga azangi te mais asala kasusu te mbongo na ye yango na po na bana ne ba stable ba bien mais ye bolingo ne kasi la bisala bako yebise mais maman yo penza ko bela et tout ça la maman obarobenga nga mais maman maman na biso alingi nini koko na biso alingi na si bango botika ya sala posa na kasi la bisala. Je vous dis ce sont des témoignages que ngamoko mona tika na zangi do maman na koma maman na ngai kunde eza boto ko sa na vidéo mam soko tali maman Marie fidèle ko sepelisa nga makasi. Cette maman la Kinshasa ici ceux qui votent ezo le kata wapi azanga raté ceux qui na tie émission azanga raté ba nouvelle ya qu'est-ce que ceux qui filment côté azanga ka kotala to ka biso maman na kotala sikote na tala na film bon na tala sima tala maman ndenga za organiser tala bolingo nzamba tie na mitema ba maman na za $12 atindela kinga atindeli na téléphone na transférer na carte et les ce qui moi $2-3 voilà et c'est comme ça que na uti ko sala ba vote na ko pesa bino nombre ba vote bien surtout ça na tiela bino na communauté
et puis na relaxer une procédure ndenge ni ezosala pour ceux qui sont en Kinshasa. Donc naki na ba $160 et que ça là que na voté ba 1000 votes. Donc boke su kota bokomona ke matakaka e mataka ke toko mata na kombo na Yesu na lieu public mais moi te mona ele te monter mais et titira tikili. Donc c'est comme ça que bomoni nazui na voté lelo na relaxa bino parce qu'on a filmé balanga kezaki na kati ya banque balobi mo to filmer na banque ezate. J'ai fait un effort de filmer quand même kaka partie ka yadi ko boyeki na zwanyo so bomona pe ba nini ya banque ndenge ezobima wana banque na biso ube ya banque na ngai actuellement za UBL Equity mais UBL na sala ba opération ebele et c'est comme ça que nazui na voté to gagner na biso trophée za nango déjà c'est on a tié trophée pembeni déjà et badongolo biso na bosena en sortant juste tant na sika ko voter na sengona ya vote nazo bima na banque ka nazo tchakaka na tchakaka 1 centilitre libanda boina monanga mama moko abelinga MK jeune dame MK na lelao mabe abakuka solo na se somo abakuka soto ba bio solo na se na uti ko voter tout ça là la babakuka bolingo ata wat ba reconnaître ba binga bina ndako fort. Merci beaucoup na bakuka to tala na na banque na libosa IBEA na ba mona wa pambola nde la sepeli na bakuka to se ki ni ko fala ndo sa ba vidéo na bakuka ni sto to na ka et tout ça va naïs la gumo to to na babaku ondi madem kae ya se yi ndaka mabe non bolingo makasi bolingo ti la sans intérêt sans bénéfice ni profit la bolingo sincère ya onde on nga babaku. Merci pour la nuit c'est déjà que ça là merci pour tout nakei nazoki na suivi oh tokobimisa basecret nyonso so bosakani eti tokobimisa basecret nga se bon nasakani na bino kasi nasakani na bino bimisa secret mpo nasakani na bino ozoloba bonga se na bino asakani na bino mama aloba siko nga asakani na bino yo siko olobi neti ndeni madame bino bozosala lolendo ya batrophée wana boyebi moto apesaka bisila batrophée wana ntina se na apesaka ye epuis lo elekela angezala mingi batapoto azwi mpe ta na ye mpena so mpena crédit na ye azolinga convaincre ngai nalongwa mpena abaku wa moto basentiment batrophée eza ya lokuta eza ya kosomba basombelaka yango na explike bino nani tasombelaka eza masolo ya lokuta basombaka yango ndeni explike bino mpona ovandisa yo na explike makambo elekanaka nde mokolo kocomprendre ke makambo wana ezaka ya solo nga se mama explike ngai olobaki so nasakani no koloba nasakani nao kasi loba oyo batrophée wana boyebi nini nani moto apesa batrophée wana ezi kasi mama olive tasombelaka yango mpe mama olive azaka na bandeko kuna na bazambi mama olive azaka moto abakongo na moswahili alongo kuna komi na Zambie kuna ndeni oyo basombelaka yango mpo mama olive bongo oyebi te ke nde basombelaki yango na nde omoni voyage autaki kosala obi bobenga magela manga bolandaka wa moto information oyo mama olive moto asombelaka ye yango etusala moni mpe wana ya Ghana moto asonga se mama olive akomi mpe na bandeko na Ghana oui akomi na bandeko na Ghana te akandi na bato kuna bonsoir akandi na babase kuna etusala ngo na biso na liaya pardon ko siko ntango oyebisanga wana oyo ozela nini ke naloba ke nakoloba su te na osala promotion na ye te nakokumba ye lisu te c'est ce que tu t'attends à ça oh non nalingi kanda oyeba vérité yo olobaka kosambelaka il faut oyeba vérité nga se mama batela souffle pardon mpenza nga na respectaka bato nyonso nga na respect pour tout le monde mais kote ozokende ekoma bien te nde nakoma encore respect te ola okatela o téléphone eya okoma oyo fi wana akatelanga téléphone. C'est comme ça que je suis bon te na bakiseli na lebi mama boko mamutema malamu yo soki babemi lelo na justice opesa biso preuve ya makambo ozoloba okozala na capacité ya kopesa biso yango balobi bapreuve nyonso banali balobi te mpo balobi wana eniokola biso ta tozala na maki basali bamemi bazwi ba amonana te
bamemaki baloba biso esi balobi wana po bandoluke ti bokekuta na ye bokomonaka balobi wana te ba wana amwana ate balobaki ke nani asalaki eza barumeur ya solo na kati ya ata moko te nde na bongo mama akatelanga telefone kpekpekpe ndenge sikoyo na ye mpo natuna liboso ya bato nyonso balobi lelo mama Olive asombela bato baprofe le monde est ingrat le monde est ingrat lelo mpona kozwa ta mbongo ya kosoutenir bafilme na bino bobanda kosala na ebandeli ya chaîne bino bolobaka bino bopesa nani sila ide mamsi na biso ide ya kosala nini ye kuta ndima yango ouvertement azwa na ye mokano ya kondima mpe liboso ya bato nyonso sikoyo bino bato basalisa bino botangaka bango te ndeni mpona kozwa mbongo ya kosala batéâtre ya bien bobeni ozwa mpa Mama Olive Mama Olive a beaucoup contribué dans votre chaîne nebandeli wana lelo Mama Olive akoma mabe Mama Olive asoutenir chaîne na bino nebandeli wana alesa bino amelisa bino alatisa bino asala nyonso Mama Olive apesa bino baprivilège ya kokende kotala bakombo na baliste bozwi bato mosusu bozofina bango mpona onani bozotya bato mosusu au détriment de bato mosusu bozofina bato mosusu bozotambola likolo ya bilongi ya bato ekoma kosala bato bachantage eloko nazobisa bino lelo vérité ezali soki Mama Olive atika bino likolo ya chantage bakomaki kosala bacomédien bajournaliste mpo bakota na kati ya liste ekomaki chantage kohumilie bamisusu il faut osala boye mpo na ye il faut okumisa ye mpo oyeba kopesa ye sila awa na bajeu wana te awa nango te lelo Mama Olive akomi mabe moto asoutenir mosala na bino na ebandeli ti bokoma place bokomi soki mbongo Mama Olive te na mobosukaka borekonesaka mwana mokili ezikutaka nango eloko te ndenge nayebisaka bino ke reconnaissance ezalaka fruit ya grandeur d'esprit bato ebele batikala ye kocomprendre yango te je crois que au fur et à mesure tozo avancer nde bato bazomeka mwa kocomprendre que la reconnaissance c'est le fruit de l'esprit la reconnaissance c'est la grandeur d'esprit mpona moto ayeba kondima moningo aza en face na ye il faut azala na mwa esprit moko ouvert mpona ayeba kocomprendre il faut ayeba kozala visité par ye moko nkolo mpo ayeba kocomprendre ke te eloko oyo nzambe moto asalaki elekala na nzela ya moto oyo soki te moto atikala kocomprendre yango to atikala kondima te ndenge moko na bino boyeba kondimaka Mama Olive a beaucoup fait pour vous au début de votre chaîne elle a beaucoup fait obandaki na kosala bafilme toboyi tobandaki na kotourne na nani na ma famille okenda esalama nango mpe esalama nango mpe na baimpact pena te mais Mama Olive a beaucoup fait soki bokosimba mama aro wana eza bien te parce que Mama Olive a aidé beaucoup de journalistes elle a aidé beaucoup de comédiens bazo reconnaître nga ebele basombi bamapango ebele basombi bamituka ebele bazwi bafeli baaffaire bakomi quand même stable mpona yango mais lelo bino bocracher sur ye pour dire que non moto asombelaka sila batrophée ezalaka Mama Olive ça c'est insulter Mama Olive c'est que vous dites que Mama Olive vit dans l'informel c'est que vous dites que Mama Olive aza moto ya moyibi ekayibaka makambo asalaka ezaka mpona moyibi mpo soki Mama Olive azondima apesa asombela sila batrophée c'est que Mama Olive akomi moyibi aokende kocorrompre na kati ya baconcours wana banomination wana c'est comme ça que vous voulez l'appeler aujourd'hui celle qui était autrefois pour vous une bénédiction et tout ça là on ne jurait que par son nom aujourd'hui son nom est devenu le nom qu'il faut gâcher marcher piétiner sur ça question mosusu na posé bino eza boye boyaka na babongo na bino mpo to réfléchissaka ensemble question mosusu eza ya kopose bino ezali boye boyebisa ngai nani soki sila Mama Olive asombeli ye banini batrophée tout à fait je suis d'accord avec vous marchons un peu dans votre sens d'idée excusez donc si je comprends bien Mama Olive asombeli ye donc Mama Olive asombela bato batrophée entre autres nalingi nayeba deux personnes oyo Mama Olive déjà asombela batrophée na théâtre na musique et ailleurs parce que soki eza na bato fo asombela batrophée bazali akosombela bango po aza moto alingaka mpe baartiste ebele yango na otuna sikoyo nini nde esalama pour que Mama Olive asombela bino mpe trophée te ata moko to mibale nini nde esalama ke mama aro na kokaba nyonso akabela bino asombela bino trophée te c'est que vous êtes foutaise c'est que n'importe quoi eza makasi
navandi mpe na réfléchir na bi mais bato bangamba oloba bao réfléchir nango te soki mama olive asombeli sila ebele oyo bato pa osombeli ntongo midi pokwa boni bango bavandaki na ye koleka sila ntango aza na mama olive po bino bovandi na mama olive koleka ntango sila aza nani po sila yeka alobi epuis ntango bino bozali na mama olive sila atikala koloba te atikala kosala zuwa te atikala kosala bino songisongi te atikala kodéranger relation wana te nzambe kandi asala makambo na ntango na ye nzambe kandi ndenge asalaka te moto badécouvraka ye au fur et à mesure bovandi mama aro ye moko moto aye kodécide ke atika non pas parce que abengaka sila non pas parce que sila abetaka lisolo parce que eza d'abord eza pe comportement na ye te mais bino na tour na bino bokoka kosupporter présence ya moninga te pour quelle raison yaya baponaki ye ntango na yo ekoki baponi mpe mosusu yo lika yo nde ozalaka oyo éternel te oya motu mais siko nga motuna na ngai ya makasi ezali yaya e fefefe yebisa ngai bato na oyo baolobaka biso mamsi na biso basombelaka ye trophée mpo mama olive siko nini nde esalaka mpo koyo basombela yo trophée te c'est qu'on avait trouvé ni aura ni art. C'est qu'on avait trouvé ni aura ni art, ni éclat, ni beauté. Hein? Comprenez qu'on est à la place publique et qu'il y aura du bruit et ainsi de suite. Mais, na mona sukana na 20 heures. Quand on écoute, on se la bien. Quand on écoute, na 20 heures. Mais on se la bien, marambo nyonso. Mais tellement bande au punja na motema, ngoti na ngana loba. Mais na tuni bino pona nini bino basombela bino trophée ata moko te pona nini nani nda empêcha basombela bino trophée nini nde esalaka bino na tour na bino trophée ezalaki te